Bonjour, 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 bonjour. Ici c'est maman Eliane, tout votre deuxième maman la reine. Mais appelez-moi Kimia Kaka. La providence alimentaire à Kinshasa. Vivre frais, vivre sec, Nambokaya. Congo, sombela mama carton soso, sombela tata moi si carton ya mabumu, sombela papa leki carton ya makayabu, sombela mama kulutu saki aloso, sombela pe koko, mine cecilie na munoko, sombela ye linzanza ya miliki, ndeto benga kango miliki. Chez nous, les clients est roi, la providence alimentaire. Tout ça à livraison à temps et en heure. Chez nous, les clients et roi. Bon, c'est référé kaka na service traiteur la providence à Longanzala. Nyo surtout na la providence alimentaire ezali. Posa na yo et kokisami na la providence alimentaire. Bo senga ya bana ya Congo et kokisami na la providence alimentaire. Les clients et roi et Posa la bino et kokisami bosenga ya bana mboka pe ezu solution. Allô, bonjour, 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 bonjour. Ici c'est votre deuxième maman Eliane. Tuneli bino kama solo ya biloko ya kolia la providence alimentaire à Kinshasa. Nazo sala mbela nazo belela na bino bandeko na ngai po ete maman Eliane tu na la providence alimentaire nazo sala auto lobi livraison à domicile. Si vous avez la famille na mboka Congo, ko hésiter te obenga maman Eliane, o commander biloko na yo kozango à temps et en heure, o koza biloko na yo vraiment. Donc on a za ko belela la bino nyoso ba ibolinga ka maman Eliane nitu, biloko yango yo bo composer maman mo panier na ya petit déjeuner, bo s'occuper na ba parents tango bazana ba moy. Bon s'occuper na ba bokilo tango bazana ba moy, eza vraiment important. Hey! Nyongo ya libumu eleki nyongo ya kolata na belele bino boya ebele livraison na bino à domicile à temps et en heure avec maman Eliane toute la providence alimentaire à Kinshasa. Ce continue mbongo na epa ya maman Eliane nito mama biloko na yoko koma malamu na esengo yo sepe na kimia. Ce continue mbongo epa aleki ya mwasi akokenda sombi yango kabelo. Tant que somba kabelo akosi mama na linza za miliki ya mukenzo ka yo tinda kimbongo ya linza za miliki ya munene ya wala mama ni to aza wana pona ba livraison na bino bo mitungisa te bo bengo be maman Eliane ni to kosela bino livraison à domicile sans problème. Voilà. Tango yango ya kokipe ba boti tango bazana bo moyo seki ba boti bazana bo moyo tango ya kokipe bango yango yo pose ki bazali lisusu te ato dépenser combien ba komona lisusu te bandeko, c'est le moment ya ko s'occuper na baboti. Très important pour na ko s'occuper na baboti. Otini mbongo pa maman Eliane nitu, alors yo ko za livraison na ona kimia sans problème. Voilà nyoso ezali. Tinda mbongo maman Eliane takende ko livrer baboti esika ya bazali. Akende ko livrer ba bokilo esika bazali bongo pe baninga yo tika na Congo soko sombeli bango mayonnaise ko sane yo se loko te sombela pe bandeko oyo tika na Congo sombela bango mayonnaise ozono kaka mapamboli soko sombi carton ya soso to pe carton ngombe ko bosana te somba pe tomate sombela mama tomate poko ka kocha na kati ya sauce boyebi ba mama balinga ba sauce boloke sombeli mama tomate na ye akwa kolomba biloko na ezala boloke mama le kitoko dimwa mama esepela yo kozangisa mafuta te po tango sombi carton ya soso kobosa te ke mama azala posa ya mafuta po alambela soso oyo yo sombi soko moni ke 1 litre kokite po na mama soki 1 litre za muke po na mama osombeli mama 5 litres to pe osombeli 10 litres nyonso ezali biloko boyebi la providence à Longanzala. Bata ba critique bazalaka bazaka mapeka solo yango na lakisi bino moko boyebi yango toza nango na mboka na biso sombela baleki ya basi sombela baleki ya mibali atape mama sombela longola moninga sola mapeka ko critiquer te kasi sombela mois de yo awa soko sombele mois de yo akoma solo kitoko
akolumba solo kitoko solo mapeke kosala nini ekosila comme ça moyo critiquer ye ekozala te ko critiquer moninga te kasi sombela ye mwa ntunga putu wakoma na solo ya kitoko alumba solo ya bana poto savon pe ezali kobosana baninga te mpona savon basukolela bilamba savon ezali mpona kosukola bilamba. Voilà, ba vivre frais nyonso boya nango posa ezali ba vivre frais ezali nyonso na kotombola te pardon nde na biso noki tokosala en gros na en détail gros ezali détail pe ezali wana babisi bozomona na kwana kotombola te pardon eza gros eza détail en gros yango wana bozomona nyonso to wana bozomona eza bambisi bakarton makayabu nyonso vraiment ezali bosenga na bino bino mo boyebi la providence alonga nzala donc la providence alonga nzala ndenge boyebi. Voilà bamodele basoso mpe nyonso naza nango bamodele basoso eza nango nyonso tu babosenga na bino so boya nango besoin na la providence alimentaire ezali bomitungisa te nyonso tu ezali na ngai nalakisa bino mpo bokanisa kamoso bakala mama nitu kaka vivre sec non vivre sec te vivre frais ezali bosenga na bino nyonso tu boza nango awa déjà na la providence alimentaire bosenga na bino nyonso tu ezali ekokisami déjà. Voilà wana bakuis toza na de modèle ya kuis toza na kuis bouilli ndenge ezalaka awa na kuis rôti kuis bouilli soki kuis soki ya bouillir donc soso ya makasi mpe bakoma koteka ye bakuis na ye soso ya makasi na soso ya pete nyonso vraiment ezali la providence nayebisaka bino alonga nzala la providence alimentaire vraiment alonga nzala bakarton mabumu eza kote nini bakata mabumu bamabumu ezali biloko nyonso tu boya nango mposa bosenga na bino nyonso tu eza nango bopase bacommande bopase bacommande bolesa bamama bolesa bapapa bolengela mama papa bolengela bandeko botika na afrique balia nyonga libungu eleki nyongo ya kolata. Voilà bandeko na ngai nde boza kotuna ngai boza na mposa komonaka bafufu bomonaka babalio bomonaka nyonso ezali na yebisaki bino ke nyonso ezali na la providence alimentaire nyonso ezali nyonso eza kotekama nde boza komona na so oyi kotina basemu na yo en tout cas tina na yo bamodele na bamodele eza nango semule eza nyonso vraiment biloko nyonso posa na bino babosenga na bino na la providence alimentaire ezangi te eza nango nyonso tu eza nango. Donc voilà yaona ngala la kisabina pour botu na maman Eliane ndenge nini est-ce que oui basak ezali ba 25 kg nde bozomona wana naza mingi na ba 25 kg ba 12 kg point 5 naza nango pe oyo nde bozomona eza nango ya voilà ba 12 kg point 5 pe eza nango ebele ba 25 kg pe ezali nyonso ezali bo hésiter te bo commander livraison vraiment à domicile on se prend vraiment livraison à domicile. Famille vandi nango mama vandi na ye mama makolo esale passe ale tambo alisusu mama vandi makolo passe omitungisa te benga ka mama ile anitu akosala livraison à domicile na ba modèle ya basemu ndenge tozaka nango awa ba modèle noko baloso eza baloso epai na wana kisabino ndoko nyonso tu wana kisabino nyonso. Voilà la morue bamakabu na biso ya Norvège ezali bacarton autant de cartons surtout oza nango besoin okosona yango awa na la providence alimentaire chez maman ele ya nitu nyonso oza nango mposa okoswa o makabu ya Norvège yango oyo omoni bacarton yango oyo bamakabu na biso awa bocomprendre na chambre fois ezalaka bongo eza mwa mai ekoyaki mwa ndambo do bamakabu na biso yango wana bacarton oza nango mposa okozwa na yo awa na la providence alimentaire chez maman Eliane Nitu. Bakarton nyonso oza bosenga baposa na nyonso to ekokisami nango oza na posa ya mabumu oza na nyonso babiloko nyonso to oza nango besoin ezali nyonso to eza nango awa na la providence alimentaire chez maman Eliane Nitu baposa na yo ekokisami vraiment ezaka baproduit secte eza na baproduit frais surtout produit frais nde boza nango ya modèle nyonso to ezali mpona bandeko kanda nayebisi bino en tout cas nyonga libumoleki nyonga okolata kanisa mama ntango wana bomoi kanisa tata mosi ntango wana bomoi kanisa noko biso toza na biso babantu toponaka te soki mama aza te tata mosi alia soki tata mosi aza te
noko akolia soki noko mama leki akolia toza babantu biso bacongolais commande benga obe mama oyelia ya nitu na numero na ye omesana kobengela 06 15 31 69 80 800